Bonjour, bonsoir, la bienvenue ensemble. Vous êtes à Stéphanie Larose. Stéphanie Larose a mis ses chaînes au Zesika et dans YouTube, c'est ce canal. Il y a mis ici en lelo, na kobanda mingi kolobela sur un maquillage, sur un souki, des choses comme ça que nous avons vraiment na YouTube nangai, mais nous avons vraiment ne sabino que ngai na zamu tumoko na la poso nanga ezalaka mingi huile. Na transpira ka mingi so na tie make-up na elongi na ngai donc pesanga kaka 30 minutes au mona mbala moko na toki surtout partie na ngai zolo na awa na tokaka vraiment trop et même que pesa kanga vraiment quand que fait bimio tie boté no suite na yo allez au komi wana boye après au toki ça là vraiment pas si mais dans lundi ba YouTube channel ya baninga misusu Nathalie na sali ba quête belé parce que na somba mingi ba premium to benga ka mingi ba base ou avant ko tia foundation na yo na sala mingi ba base pendant na tia ngo mais et ça ka soki na tia même ya marque simba kanga te ba yebinga vraiment ba yebi que Stéphanie to ka mingi na zolo mais merci Seigneur quand même que skin na ngai na ekozela ngo na poso na ngai na ekozela ngo o ezali solution o na la kisabio na bité na bomba ngo nga moko te parce que ça solution moko ya bien na kena la kisape baninga na nga o baza pe na poso na bango o etoka ka après o tika ka beauté inordité zebele otoki vraiment le ko mtotie beauté te pardon otoki le ko mtotie beauté te oyo na esabi nango ezali milk of magnesia pour la consommer ngo eza boye te so bozo monango milk of magnesia Philips et utaka États-Unis ezali vraiment bien donc conseiller bino vraiment oh nyonso ça vraiment pour na bato bazala na dry skin te eza pour na bato lokola ngai tozali na poso moko ya huile ils ont vraiment bien mais eloko za ana kati ezali te pona kotia na elongi vraiment là c'est vrai ezali pona libumu eza pona libumu pona kokanga libumu nde ezali pona yango mais to comprendre te na ningo muto azui idée pona asala ngo pe comme elongi to éviter mais idée wana azwaki vraiment et sali quoi donc sali makasi parce que na yebisa bino bon make-up pour te kuzaka na moi tembe bon make-up non la sabino ngo ndenge ni na salela ngo po bon mona ndenge na salela ngo parce que ndenge za bona te make-up na ngala caméra za mo musika bon mona te make-up na ngala chaki yango oye bakute kochango po otoka il faut pesa ngo ataba 8h ou 10h du temps pour otoka parce que tango ochango ezokango na elongi eza lokola masque moko kango na elongi ochango après otie foundation na mai après otie powder na otie oyo ya poudre aussi sauté à poudre nazebi sabino bandeko nanga bozo landanga na YouTube na ngai bon meka eloko oyo na kotia place na somba ki yango na kotia link nango na se place na somba ki yango po boki ko somba ngo pe na bi ke za moins cher po babaka ah moi loko boza cher mais tande za munene donc eko wumela vraiment ce que sombi yango dans la sabino ngo sikoyo ndenge nini na saleli yango mais dans la sabino ngo te dans le make-up na nganya sauté dans le toujours seulement na zolo apona chango pour mona ndezali sikoto landa on a eu papier na biso to longola ka make-up na biso to benga ka wax et on a eu na longola ngo sema na zolo ben zamba liboso na ngana la vidéo na YouTube donc vous comprendre là seulement et zamba liboso dans la bimisa chaîne na ngana na sala vraiment te apona bi o vraiment eza news moko eza nouvelle moko ya bien ya kopesa baninga na nga pe batokaka bele na elongi biso tozwi solution voilà na longoli make-up nanga na just na longoli kaka na zolo mpo na nga biso alongola place mosusu te na longoli seulement na zolo
après non la kisa binango yango ezaka na na bouchon nango boye et boye avant que ça yango toujours faut toujours que shake faut toujours que shake faut toujours que ningisa na ningisi après na fongolango na fongoli yango bien mon yango après na tia seulement mukie donc na pembe la caméra pour mona mukie vraiment donc pour na tia kanelongi donc na tia vraiment mukie et ça passe pour mona parce que caméra na rendre dans le besoin musika so na tia ngo na kangi bouton na joli sapi seulement na tia seulement les sapi ça dépend na yo ko tia ngo na éponge au cause éponge on va bateka ko ça les lango ko ça lango na bani na biso na ba broche auto ça kapona elongi ko ki pe ko ça les lango ce ko lengi mais ngalo ko na lango kaka na zolo na ça c'est un exemple pour moi na ndezali na tia seulement de sapi na ngai na zo cha na pembe la caméra pour moi na dia na zo cha na tia ngo siko faut que même 2 minutes so tia ngo ozeli moi 2 minutes na yo ko na presser te zela 2 minutes o kaka e komi ko kanga mayo na elongi bon mon ngo vraiment c'est ça bon mon de comment ça la déjà pembe na zolo parce que ce que kanga mais ça le ko la masque et ko kanga mon elongi après wana ne ce ko silisi ko ki tia foundation na yo après tia poudre na yo na bisabino meka yango okobenganga vraiment okoyeba que Stéphanie et loko o lobaki eza vraiment ya solo zo sala donc parce que nga vraiment na luka solution nyoso pona oil na elungi na nga mais nazwa kite mais tout vraiment na zui na sengi nzambe merci pardon parce que ezaka kando tie beauté na apozo toka kaka muke na fait musi poudre muke na fait musi poudre parce que ça na choix te mais na minutes on a déjà vu le bon meka eloko oyo bokoyebisa ngai siko tozotala soki na sala kitala te vous avez zéro kitala ta pona tala sema la caméra na tala non ekauki nyonso te tozela ngo muke ekauka zozela toujours des semaines à bisa kibino vous la kaka pour na 2 ou 5 minutes maximum pour vous la que ekauka si que vous mona vraiment ekauki na ko simba ngo boye no vous mona et le comment te kolongwa ekauki vraiment si ko yo après tant ekauki toujours non banda ce ko na foundation nanga ya mai pour na vous mona ndeko sala quoi tomber la caméra non tia foundation nanga ya mai si ko yo c'est ma cam qui parce que et à la zone pour mon andé ça là wow mon ndenge et bomba ni vraiment oui bah écoute que des modèles zone là ngeza ki pembe bongo que et bomba na boye ils ont vraiment ils ont qu'à manger donc toujours noche na che non fondation nanga bien na sali brosse nanga ya fondation I mean foundation ya poudre nanga na sali na che donc si ça la poudre nanga ya mai après ce que on ça la poudre nanga ya poussière on se ça là et ça marque la marque à nous ça là ngo na cha poudre nanga mai on tient vraiment ébélité parce que c'est vraiment mon cœur. Alors peut-être que poudre peu est comme ébélé. C'est vraiment mon cœur. Voilà. Et si donc solution à biso batu ya poso ya huile vraiment to lingi biso c'est pour ça huile té parce que na bi ke mutu moko té mona mwasi moko té azotala ngai abaki na poso huile pas sepeli nango mutu moko ta sepela ko na poso ya huile donc merci beaucoup lande bolandinga
nakotia vraiment pesa nazo ki produit na oyo nakotia ngo vraiment pour bokende komona ngo bosomba ngo mais nayebi que avant toujours kosomba eloko il faut toujours que ta la comment il faut toujours que ta la ba comment ya bato oyo basomba ki pe o ba cheki na se wana après otangi yango omona que voilà c'est bien comme dans lobby seulement que ezali pona du boumou mais les autres travaillent baby se pe na bato oyo ya pousser ya huile les autres travaillent se pe pour pousser na biso ils ont quand même temps aussi quand même 8h ou 10h pour na huile bimayo partout et ça te que le comment ko tia kango chaque jour ils le compter chaque jour te et là seulement ceux que bi que zo bima penza que zo que ne fête na mo ko ya bien zo que l'église vraiment bi qu'il faut comme ça aux ala autokate donc il faut au chango na te kate que zo que ne musala bezo que ne coin awa au tie pour na bato ba que na musala presque chaque jour dans le ba que ceux que bi que to kaka mingi na zolo lukaka ochango seulement na place aux autres so bi ko toka mingi ya matama lukaka ochango seulement place aux autres donc so bi ko toka partout lukaka osala ngo seulement que tant ozo bima le temps ozo ke pas place ko bi que non oza na posa make up na yo e vanda ndina ko ebisa bina ngo donc merci beaucoup na ndenge bolandinga ce que c'est peli vraiment na vidéo o ko bosa na te ko cliquer like que cliquer ngo ko cliquer like c'est ça va bien vraiment. Et donc, si vous avez abonné à la chaîne Nangai et que ça va vraiment bien, pour ceux qui n'ont pas les vidéos, vous allez me donner vos sons. Il y a comme nango donc pendant la vidéo, la bande de connaissances sur vous Nangai que vous m'avez kakayo mon côté. Vous avez kinga Stéphanie Larose. Ce que c'est pour le make-up Nangai. Next time, nous allons savoir comment ça va make-up Nangai pour mon ande na sala kayango. Merci beaucoup à tout le monde dans la vidéo. Bye.